Pasi pe mawa mokili mawa te la famille makambo ya somo makambo ya kobanga liwa bandeko na ngai ka ndenge tolobaka liwa bandeko na ngai euta wapi liwa penza pourquoi liwa existaka ebele ya bato bamituna aka bongo pourquoi liwa pona nini liwa. La famille ezo sala pasi. E o sala pasi ebele ya batu o nanu bakufela te peut-être bakoki koloba ezaka vie, ezaka réalité, ezaka. Mais ba oyo deja basi bakufela. Ba oyo deja bandeko nanga bayebi douleur ya kobungisa mutu. La famille esalaka pasi. Pasi penza ya munene, pasi penza ya makasi otolobaka penza pasi ya makasi. Ce n'est pas facile, c'est tellement dur à s'y porter. Et au sala pasi penza, la brine. Pasi penza otolobaka pasi bandeko na ngai. Babilo mosusu ito yaka to beta masolo to seka maka mosusu la famille. Moya tato seka ezalaka te. Otala mama tiki bana, otala papa tiki bana, otala bandeko nanga ba réalité wana nyonso esala kanango pasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu na masolo na biso kandenge bongo na déjà miniature na biso ezoloba ebele. La brine de l'autre côté toye komona comédien na biso na kombo ya Jani Fai. La famille makambo elalaka te, makambo ezangaka te, makambo ezakaka. Makambo penza ya somo, makambo penza ezolelisa, makambo penza eyosala penza oyo tolobaka na biso pasi penza mingi na motema. La famille avant tokota na mwa makambo, tokota na muzindo penza ya makambo na biso, tokota na sujet na biso ya lelo, ekozala bien nanu na ya kosensibiliser batu nyonso tu. Ba o nyonso balandaka biso déjà depuis kala, ba oyo bakomi kolanda pe biso sika na ye kosensibiliser bino la famille. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba toli pas possible, chaîne moko ya ba analyse somo et pourquoi pas chaîne Abana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka toujours et encore bien ce que ozolandaka Étoile Inès TV zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka biso zwa penza kiti na yo vanda. Tango ozovandaka wana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge kendaka na système moko ya bien talela pe heure. Soko monike no eza nango tongo na osenga na bino kota olia petit déjeuner na yo. Soko monike no eza nango pokwa na osenga penza kota olia soupe na yo. Soki pe omonike no eza nango midi en tout cas na pete nyonso na osenga na yo kota penza olia repas préféré na yo na système moko kaka ya tokos makasi.
Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo, kimobali et télémaka bien te. Awa, yo kayango et télémi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker, ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, ozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker la famille aye na ba solution ya kili. Tant bomona affiche na biso, nyonso bomona na affiche na biso bandeko nanga Gavker atraita kango na système moko kitoko. To bosa na pété, ba douleur a mukongo, ba douleur a makolo, ba constipation o esi la kate bandeko nanga. Mine sala kayo pasi, miso komi ko sala yo ba pasi moko boye la famille. Place moko kaka oyeye penza na lobiko, oyeye penza na ba solution ya kafu oyeye penza na ba solution ya kili ezaka na Gavker la famille na système moko kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga tozonga na mwa makambo na biso ebele ya batu toutaki kolanda, toutaki koyoka makam nyonso ka ndenge ezotambola sur liwa ya comédien na biso na kombo ya Jani Fine. Bandeko nanga bautaki kosala autopsie ebele ya batu deja bayebi mais eza na bamosusu o bayebi te. Ka ndenge topesa programme lelo ya matanga, ka ndenge tosolola na makam mosusu ndenge ezotambola, yango bandeko nanga biso pe tolingi tobetela yango masolo. Selon autopsie o basali ye, bayaki ko découvrir que non azalaki na makila, makila penza ezalaki na katikati to na côté ya bongo na biso bino moko boyebi déjà soki makila ekie na côté ya bongo la famille wana kutu koloba te eza déjà liwa. Makila soki ekotika na bongo wana esangani na bongo wana ezalaka déjà fin. Siko makila wana nini esalaki ke non makila ekota kuna ezalaka ba choc mosusu peut-être ka ndenge ezalaka mutu akwei mutu kaka na sima to na karopan makila wana esangani c'est fini. Mosusu ezalaka baku soki peut-être mutu abando bunda ao bunda boye baku wana babeti baku na mutu makila ekotaka pe kuna. Mosusu pe ezalaka mwa ba stress esalaka ke non na kati ya mutu monika ba stress ndenge ezalaka batio moko boye ya koto na koto eke kosangana kuna ba makila esangani. Mosusu esalaka bongo yango bomonaka batu mosusu otambolaka boye balobi o akwei tango akwei akoti koma o makila esanganaki ba stress pe esalaka mwa bongo. Sikoyo naka ya papa na biso deja liwa na ye ya koloba batu baoloba deja ebele mutu na mutu azoya na ba information na ye
mutu na mutu azoya na oya ye. Deja bino moko boyebi, boyoki debosi boyoki deja makambo ka ndenge ezotambola. Oh, mutu abomisi ye, labrine, akufi na stress, akufi boye. Oh, babetaki ye, mobala labrine, babundaki boye boye. Donc, ya koloba penza eza ebele ka ndenge na lobaki. Nga na yaka awa teke no pona koya ko jije mutu, to pona koya koloba teke no, papa na biso akufi parce que mutu tela sala ki boye. Na koloba nanga pe bongo te, na kokota pe kuna te. Mais mutu oya za la base, ayebi keno ye penza za la base, ya liwa ya ndeko na biso na kombo ya Jani Fai, ye moko miyebi. Soki eza kaka liwa na ndenge ya Nzambe, Nzambe ye moko kaka lokumu ezongela ye. Soki eza lisusu keno, eza liwa moko ya maboko ya batu. Wana etali ka batu wana basali makambo wana. Ka ndenge ezalaka. Ebele ya batu wa olobaka, mama etwalini yo lobaka, ka ba chaîne mosusu bazo lobaka, bandeko nanga. Nga na boya kananga, babilo mosusu, kande na lobaka nanga chaque jour, liwa ta mutu akufaka. Ye moko mukolo liwa, nde ayebaka, nini ebomiye, na Nzambe, na o mutu abomaki ye. Bango donc 3 personnes de bayebaka. Babiso wa mosusu, ezaka ba ide na biso. Oh, parce que ye na mwasi na ye babando solo la te. Parce que ye na mwasi na ye emataki ekitaki. Biso ezalaka ka bongo. Mais oyo penza ayebaka vérité to secret ya liwa eza mutu oya kufi. Mutu aliwa mibale ezalaka Nzambe, mutu wa misatu ezalaka mutu oyo peut-être azalaki wana. Oyo abando vivre situation. Nde ayebaka pe vérité ya liwa place euta na ndenge moko ya bien. Bandeko nanga ndenge eza boye, ebele ya batu baomituna corps ya papa na biso, ya comédien na biso ekokita kin mukolo nini. Ebele ya batu baomituna. Yango biso toyaka toujours pona kopesa programme, toyaka toujours soki ya koloba eza tokoya tolobi, soki pe ya koloba eza te tokovanda na biso. Selon programme batie yango bongo. Place papa na biso poto oya kufeli, basali que non, lundi, batu oyo, bako sala neti memorial service, basala mwa organisation moko boye, et ozala kaka pona ba comédien nyonso o bazana poto, bako se réunir ensemble, ba célébrer liwa ya ndeko na biso parce que na ba pays ya mindele normalement soki mutu akufi basala kaneti célébration bo vandi bo lia bo melaka bo se rappelaka surtout na mutu oya tiki bino donc ekozala bongo sikoyo pona mardi nde corps na ye ekozala exposé donc mutu nyonso aza na poto, mutu nyonso ozala na posa akendo mona comédien Jani Fai mardi wana akoki kokende ekozala pour quelques heures seulement parce que le même mardi wana nde corps na ye ekolongwa poto ekita kin. Tango kita kin wana a partir a kin nde bakopesa lisusu programme mosusu pona veillée mortuaire bakopesa programme pona kokende kokunda ka ndenge zalaka. Donc batu nyonso boza na poto la famille oza na posa soki oza comédien te to oza na yo comédien te yebaka que non à partir ya mardi le mardi nde bako exposer corps ya ndeko na biso ya comédien na biso na kombo ya Jani Fai. Mais le lundi ekozala kaka pona ba comédien na ba comédienne de ba okende neti ko célébrer ka ndenge ezalaka kolobela surtout bolamu na ye makambo nyonso ya malamu bando sala na se ya moi na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi. Bandeko nanga ka ndenge toyaka toujours na ba mwa conseil mwa toli na ndenge moko ya bien. La famille ngana lobaka toujours chaque fois que opportunité moko boye to makambo moko boye ekweli biso makambo wana ya kote ya kabiso. Conseil o nalingi na pesa surtout ba papa parce que lelo oyo tokomi komona dans la plupart des cas
batu o baokufa mingi eza mibali. Et surtout mibali mingi bazokufa na ba stress. Omona kaka mobali apike crise akufi. Mobali akendaki mosalo babengi ka mwasi keno mobali na yo akwei akufi. Ebele ya bapapa bazokufa to mona yango toyoka yango. Yango toye kopesa ka toli ndenge ezalaka. Libala tango tobalanaka pour que mutu na mutu dans son coin azala à l'aise. Tobalanaka te keno to balana eza kaka mwasi nde na kote na ye ifo azala à l'aise, mobali azala à l'aise tete. Tobalanaka bongo te. Soki omoni ke oza na libala, mwasi peut-être azotia yo pression ya makasi parce que toyebi ke eza na basi mosusu la famille ezalaka somwe, eza na basi mosusu soki alingi atia mobali na ye mal à l'aise awa, mosusu omituna eza mobali abala ye to eza nde mwasi abalaki mobali. Basi mosusu bakipaka te. Basi mosusu bandeko nanga bakipaka te akoki kotia yo mal à l'aise. Na mondi ya lelo oyo tokomi komona omona mobali akomi na misala soki 4. Alamuki na tongo atie kosala soki wapi tango akosilisa ta ba 13h 14h akoloba keno na zonga ta na ndako 14h wana aza lisusu na musala mosusu o efo yake ndo sala. Omona mosusu musala wana eza pour 3 heures du temps. Tango azo silisa soki 17h azaka na 1 heure du temps ya repos. Après 1 heure du temps ya repos wana bandeko nanga omona lisusu 19h soki 18h il faut akende lisusu kosala quelque part place a kosilisa 21h aozonga kanandako ba 23 ba 22h mosusu azongi na ndako boy biloko kutwa kolia ya malili mwasi alambaki na ye depuis soki 13h bazata kutu na thermos ya kotiela mobali biloko kolia te ya tieka boy ya malili tango mobali azoya na kolemba ya musala mwasi aza na ye na mbeto azo ronfler mobali akendaka ye moko na cuisine ase serviraka mosusu biloko moko ya malili alieka boya mbangu akendo lala 5h lisusu il faut alamukaka akendo sala. Et on top de ça la famille mwasi aotia mobali makelele, mwasi aotia mobali ba trouble moko boye ezangi mutu na makolo te. Ba papa soki lelo o se retrouver na libala bongo okoki kokufa pamba, otika mokili, otika bana na yo, otika famille na yo. Vomie libala wana ekufa. Na encourageaka te ke no batu ba se séparer, batu ba kabwana te. Mais eza na ba circonstance mosusu soki omoni ke no situation oyo ezo kende nango lisusu bien te. Makao mosusu ba forçaka ngo te. Eza na ba makao mosusu oui tokoki ko forcer mais eza na makambo mosusu la famille soki omoni ke no ça n'ira pas. Vaut mieux otika. Que okoma peut-être na situation moko boye lelo to lobi oya kokufa pamba e kozala lisusu bien te. Liwa ya comédien na biso bandeko nanga eya kote ya ebele ya ba mama eya kote ya ebele ya ba papa ata yo mama oza na libala o se sentir que non na libala o eza neti prison epai na yo eza neti nini epai na yo bandeko nanga e kozala bien. Je m'excuse. Et kozala bien la famille. Olongwe na yo. Ata soki okozonge pa na bino zonga l'essentiel oyebi ke naza na paix du cœur. Parce que stress ezoboma. Stress bandeko nanga ebomaka. Mosu to neglijaka na biso kaka eza kaka. Stress ezoboma. Ebele ya batu bakufa na nzela penza ya stress. Stress ebomaka batu ebele ezo continuaka pe ko bomaka batu ebele bandeko na ngai. Ebomaka deja bandeko na nga stress basakanaka nango te.
na ye kosenga na bino soki omoni keno libala oyo ezosimba te to relation amoureuse oyo ezosimba te to mosala moko boye ozosala omoni keno ezopesa yo stress ya makasi tika babilo mosusu baforsaka yango te babilo mosusu baforsaka yango te la famille babilo mosusu baboyaka penza na pete nyonso oboyi penza na makasi nyonso olobi keno nga koto oyo na kokota na nga te kote oyo na kosala na nga te kote oyo na kontinue na nga te ezalaka bongo ke oforsaka makambo oforsaka biloko esimbaka te yango bomona bato ebele bazokufa moto akendaki na ye mosala bien baye kobengaka mwasi mobali akufi to babengi mobali mwasi akufi wana nyonso ezalaka nini ezalaka ba stress olali olamuki na stress olali olamuki na stress olali olamuki na stress c'est vrai tolobaka biso moko ezala makambo mosusu faut bopartageaka na moto faut bopartageaka osentir que ozopartage mais stress wana eza kaka ebomaka yango soki ose retrouve na situation moko boyo moni keno situation oyo ezosimba lisusu te bandeko na nga baforsaka te baforsaka te olobi kaka keno namoni ke ekosimba nango te vomie natika na nga navanda na nga na kwe na nga na système kaka ya kitoko. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade de Martyr. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.